Ntango ozokanga suki te na tana olibre olinga osala mingi nini bavideo ya ndenge nini bavideo mo ya danse ya koyemba ya koyemba na danse ok bon sikoyo tongi toyeba soki ifo tangela biso bakalite ya mibali oyo basepelisaka yo otanga nini bon bakalite ya mibali nalingaka avoir mibali ya bien ya beau oyo baza so otali présentable baza mwa élancé mandefu mo ebele na mbanga oh bandela oyo suka obi nini mibali oyo bazalaka mandefu ebele na mbanga ok non nayoka wana te c'est bon bon ebongo badefo oyo olingaka ta mokie te defo nalingaka te mibali ya mikuse mibali oyo bazalaka mikuse oyo bazala na mandefu te voilà ok merci donc toya nanu awa parce que toyeba bareseau bapasuli babalo na bango tokoki kozwa nkombo na yo Jonathan Kabouya. Jonathan opasuli balo no po nini Déjà, style vestimentaire, c'est pas ça. Et j'aime pas les femmes qui font des vidéos sur les réseaux. moi aussi j'aime les gens qui parlent lingala loyanga lingala Asa moi c'est kitoko mais style vestimentaire c'est peli na ngote et puis na linga bana basi basala ba vidéo te na TikTok tout ça. C'est pel ça ngate. ok eza bavideo ya tiktok osalaka ok azali bagu na yo non mpona nini te mpoka nasepeli mpe na bilemo na ye te genre j'aimerais olata mwa chemise et puis mon tissu et puis mon casse voilà ok merci toya boye nkombo na yo Frankie Kalimba. opasuli balo na yo mpo nini apasoli na bango nanga mpena premièrement mpona habillement ya dorcas donc esepelisinga ata moke te na ndeni ndeso bavitese na bakini ya lelo kama mpena fo yebi ntongo oya baplace bato baza fo pesa mpa nde indusa dorcas mpa indusa moins donc tai na elongi pas mal tai mpe bundi na ye ka tata nzambe esunga me dorcas mba nsima nga baboka boye nazwaka bango te ok merci dorcas oui. aza bagu ya mibali oyo basepelisaka yo mandefu ça va mais eloko nde nasepeli te d'oreille eloko litoi voilà nalingaka te mobali azala na eloko motoi mpo so tobimi boyeba te wapi mwasi wapi mobali boyeba londo ya vitesse age te vitesse age olala aliwa ekota te ok merci toya boye nkombo na yo na age Hello, 28 ans. merci opasuli balo na yo mpo nini Bon. En tout cas, ça, moi, c'est Gitoko. On est loin bien. Sauf que, c'est un peu Mounene. Mais à part Mounene, moi, c'est Gitoko. Donc, à remplir vraiment les critères Théonako pour Nae. Donc, c'est ça, en fait. merci elo azali soko okutani na nzela oloba ne elo oui voilà mandefu et puis costaud ça va pas mal ok merci toya boye nkombo na yo na age Plamedi Mouche, 28 ans. merci opasuli balo na yo mpo nini On a passé le ballon parce que Dorcas aza kitoko mais taille nde bomi. Taille parce que ngai ba genre nga lingaka. Donc momi fozala mo likolo fo za muke mais na seza munene. Mais ce que yeza le contraire awana. Mais par rapport mususu habillement pe donc équipe ndate quoi. ok merci dorcas aza bajar no non koyebisa biso mpo nini parce que aza na lors et puis aza mokuse ok merci tokende boye nkombo na yo na age Salem Badou, naza na 26 ans. merci pesa biso baraison opasuli balo na yo Bon, raison à liboso ça toujours physique, mais na CP na misu na ye et puis ma pro. merci Ouais. Donc on peut ne CP singa makasi, mais aza munini. Nga na skinny na esko vraiment il peut ça bien te. merci azali bajar olingaka aza lancé mais balors
Voilà. Merci. Merci. To Yaboye, kombo na yo na âge? Apocrates 43, j'ai 25 ans. Merci. O pasuli balono po anini? Naza pasteur te. Olobi? Naza pasteur te. O nande nini? Habillement n'est pas trop qui sert. Nga linga, muta za la même père sexy. Quand je te dis sexy, sexy a beauté. Bon temps on a que nous pas vraiment stananga. Je me quand entend mon amour c'est mon qui a attend mon amour c'est mon bas. Donc ma connaît c'est bon et puis tout est sexy. Carré mais toutefois à comité. À trop bon zambé. Donc je sais pas non similité. Ok. O sambela mingi Dorcas? Oui, bien Ouais. sûr, ensemble là. Ok, ça fait pas mal, hein? Azali bajar mi balo lingaka. Non. Expliquez Azate. biso po anini. Premièrement, habillement. Tant on y a peu, bah, fia bien peu baza. Pas tant notre premièrement habillement. En fait, tu as raison. C'est ça. Nga za pasteur te. Il y a la serre donc combiné te, tu vois, c'est ça le problème. Et puis habillement nga ils en ont fio ba c'est pour c'est pour ça que j'avais dit dès le début à la sexité, tu vois. La femme comme ta bungina, tu vois. Ça va? Ok. Ok, merci. To Yaboye, kombo na yo na âge? Comme on a Givenchy, j'ai 35 ans. Merci. O pasuli balono po anini? Na pas soli ballon parce que dodo abaguna ngate. Abaguna ngate. En plus, elle est un peu timide. Nga nga baso bazaka. Ouais. Dodo. Aza bajar mi balo lingaka. Non, non. Aza bajar nanga te, aza mukuse, aza nzoto mukie. Comme yemo kwa ebike, naza timide, mais ayebi ngati quand même, il naza timide ndengeni. Yebana. Kana usola abu yebana. Ok, comme ebike yebana, mais nga poza bagu nanga te en fait. C'est ça. Voilà. Merci. To Yaboye, kombo na yo na âge? J'en sais, naza 29 ans. Merci. O pasuli balono po anini? Parce que le ballon pour la dodo, vraiment, elle est jolie. Merci. Cette la lingana basi basa makolo pour aller bouer. Merci. Bien. Mais le problème est que Aza en fait taille ne se peut singate na accoutrement aussi et puis nga linga moi faire le ketu muke hein libu muté donc plat pena libu fait des quotas le ketu muke te mais Aza ne kitoko mais quota par rapport à Indousa il y a moi si on va dégager moi hein moi l'engiment boye te. Ok, merci. Dorcas, aza bajar na yo? Non, non. Yebisa biso po anini? Premièrement, habillement. Nalingaka mobile, soit lati, pantalon tissé, ça la genre moi dongi en fait. Moi dongi, oza moi moulayi. Ils ont moi moulayi, ils ont vraiment moulayi. Et puis côté là, ils ont bien passable, mais ça va goûter na te. En tout cas, dans un peu bagou non t'es pour dans la raie qui est pété. Ni moi libo moi ja moi le plan écota dans yekenete. Toko. Ok. Merci. To Yaboye Dorcas. Kombo na yo na âge? Clément Stone, 26 ans. Merci. O pasuli balono po anini? Bon, déjà, premièrement, c'est Dorcas. Hein? Oui. Excuse-moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour Naba Bassi, pour Naba femme. Okay. Mais Aza ba style de femme n'a été. Donc, c'est ce qui pose problème. Donc, Problème de sinini. bon, quand je parle de style de femme n'a été, Aza moi mounene, donc déjà, il faut aussi me battre. Ok, merci. Dorcas, ce qu'a approché yo, o solanaye? Ouais, non, plus c'est temps, mais non, l'excellent temps. O pe satan me ko lexatan. Ouais. O lexatan na ndenge nini? Parce Explique nanga. que côté les boy, visage de mon corps va minaire. Quand tu vas bana miki en fait. Normalement les scores encore l'excellent temps. Ok, merci. To Yaboye, to zonga. Hey, Jesus Christ. To zongi boye. Ok, Dorcas, ya kote le masusu awa. Donc, malheureusement, ballon nyonso pona yo, eza ko pasuka. Mais, na osenga yo merci, na ndenge oye na émission ya lelo. Garçon, tomete la ye maboko. Quand même. Merci, merci Dorcas. Hey, Jesus Christ.